toza déjà live toza na masolo na biso ya tolia ba shalom pona balandi ya tolia bapaka lelo tolia bapaka show yambi Mose na Nzambe messager de terrain papa Salomon lelo tokolobela mingi pona nini mabala ya poto ezali kokufa mingi so biyano na biso ba question tozaki nango bile biyano nango tokoyoka ngo na Mose na Nzambe tobengisi lelo pona tomoni ba mabala mingi na poto za kokufa mingi vraiment ba mama bazolela tomoni ba single mother bakomi belé ba femme seule na bana et puis tozoluka to ba cause nango ezali nini pona nini papa Salomon ko biso pona nini vraiment ba mabala ezana nungu mingi na poto awa musu bataki bien ba uti Afrique babalani kuna le mobala ya na poto abengisi mwasi na ye ou bien na bana omona ba problème ebandi eza mbongo bafutaka bana na poto na basi na bandako oyo bazopesa basi privilège basi bakomi lokwa bakonzi mwasi alingi aza lokwa chef aza kokunza mobali komoni na mobali respect sili mais ntango bazalaki na Afrique babalanaki respect ezalaki makasi mpo mobali azobima ake koluka mbongo mais ana poto mobali azobima mwasi mpe azobima bango mibale baza kobima mpo baya kosangisa mwa fata wana basunga libota eske tozomona esali confusion toyebi te soki eza kaka cause wana motu eza ya mbongo moto ezokabola obi eza makambo mosusu na kati oyo tokoki kolobela te oyo babengaka tabu Florette Jésus omoni nasepe na ndenge oinvite ngai na Liverpool ayika na yo omoni ndeko na ngai sœur na ngai mwana na ngai liboso eza parole ya Nzambe ezokokisama omoni ke makambo nyonso to eza na Bible na Esaïe 4 Bible ezoloba ntango bata na 1 na 10 babi basi 4 bakoya kokangama na mibali balobi toza na bakolanda mobali moko babi toza na posa ya eloko te toza na mbongo na biso toza na bilamba na biso pesa biso kaka kombo na yo donc na bibliquement parlant révélation mpe ezali côté église mais côté beaucoup plus ya liloba Nzambe ezokende na kokokisama ezalakisi te ke basi baza mabe mibali baza mabe elakisi na liloba Nzambe ezokende kokokisama mpe deuxièmement chaque mboka eza na milimo nango chaque mboka eza na culture nango chaque mboka eza na ba problème nango omoni awa na Angleterre bafetaka Halloween ezali fête ya badémon c'est-à-dire bakoyaka na bandoki et puis tala bandako na biso eza pe partout na Europe ou bien kaka awa pe na États-Unis mais na mona pe États-Unis parce que États-Unis ba bana anglais ba nani ba kende osala mboka na alors soko tali bien omona bandako na biso na Afrique eza libanda ya mboka cimetière eza libanda mboka mais awa na Angleterre sima ndako na biso omona ba cimetière c'est-à-dire tozo cohabiter na ba esprit deuxièmement ezali ba église omoni église ya Nzambe ali mais Bible ezoba na tango soka église mingi eza kokufa mingi depuis guerre oyo esalamaka awa ozomona nyonso eza déjà abandonné c'est ça et puis deuxièmement balobi diable akokota na église à s'autoproclamer pasteur lelo oyo bana banganga nyonso oyo ebaki na Kinshasa wana bakoma baprophète bakoma bapasteur bakoma bapotre sikoyo le bazwa na église baosala nini bazwa kolinga bana basi ndenge ozosacouple na moto ndenge atikoli semence ya malédiction mibali bakokangama su pembeni na yo te yo okozala su bien te bana basi mingi bazwi baproblème na église lelo kindumba viol ezosalama beaucoup plus na église mais sikoyo eza ni soni bino moyebolo bango eza te alors normalement soki eza na bato fo bakende baprison ba 20 ans 30 ans eza bapaster oyo bazoviolaka basi na bango bana na l'église babasi ya bato na l'église voilà problème makasi yango wana ezongi sikoyo na famille deuxièmement troisièmement touti na Afrique touti na ba famille moko bamiso modeste bamiso bato pasi alors ba famille wana le Nzambe a permettre que oye poto et komi ke ba ofuta bato okomona mobali mosusu soki oza na chance ya mobali ya malamu mbongo wana bazofuta ezalaka ni mbongo ya bana ezalaka ni mbongo ya mobali ezalaka mbongo ya famille mais okomona mibali mosusu nga na wana bamama mingi babengaka nga bayebi na otanga bakombo te papa biso akure eza te papa azwaki mbongo nyonso akosomba costume papa wana azokanisaki ndoki eza kaka kopumbwa na butu nzoka akomi deja ndoki parce que soki oza papa na ndako no ozokoka kosupporte mwasi na yo te ozokengela ye te
bana bazangi mai bazangi miliki bazangi bilamba mais yo ozozwa mbongo nyonso to pour que so ba costine ça dit comme déjà sorcier normalement mbongo wana papa bapesa ngo bana na kata ote mbongo wana bapesa ngo mpona kobombela bana ti bakoma 18 baki na université mosusu wana oyo bapesaka eza ya kolia mpo bapesaka des tranches mosusu chaque bénéfice mosusu tax credit tax credit eza chaque semaine mwana mpona libota mpona kolia bana miliki na ye mais chaque bénéfice wana nde bapesa ngo uniquement mpona université mpona venir a mwana ntango otie mwana na compte après ti ya kokoma mokolo ata 18 opesi ya sombi ata voiture na ye ake na université asali bamakambo na ye mpo mwana sa komi mokolo adépendaka na bino sikoyo mbongo wana normalement bapapa ifo baliaka yango ou bien batikelaka yango bamama bagéraka yango nauti oloba bien ezodépendre ndenge ndako mwasi na mobali bayokani na ndako mosusu oyali mwasi mutu agéraka mbongo tu ye mutu agéré akosomba biloko tu papa azosurveille kaka na ndako mosusu papa mutu agéraka mais bazosala yango na bamama donc il faut gérance ya bato mibale ezodépendre ndenge boyokana donc soki tolobi ke papa mutu agéré eza lisumu soki tolobi ke mama mutu agéré eza lisumu mais je crois ke bambongo wana soki mama azogéré faut papa azala na mwa lisu mais lelo oyo mbongo wana soki mama mutu azogéré ekoma beaucoup plus okende makelemba mosusu ekoma makelemba mosusu omona azotinda na afrika na famille ya mwasi nga na okotela bapapa yo ozokotela bamama likelemba eza biblique te likelemba eza mabe epekisami même baje oyo omoni nga nakumisaka bale baje d'azar eza interdit même kokende kobuti wana oyo match ezobeta manchester azobeta na liverpool oyo akogania ozwa yo kobeta ngo bato ebele basisa loterie eza péché mais soki tolobi bongo ekomi lisusu ozalaka jaloux ozalaka bomame eza biloko mokozolia bino bambongo chaque fois olobi na poli osala mosusu lere osala mosusu mbongo ezokende okoteka même okoganye wana ezaka oyo operdaki ezaka mbongo moko ezongi bazosaka na problème makasi eyali bamama ifo kokangama kaka na nzambe na ndeni libala nyonso tu okobanda na mobali bien après mobali akomi mabe parfois atambola ba camarade mabe ou bien akendeki na église biloko bato baliaka ya mvute ye ko ba mabala mingi ezokufa à travers ba église oyo église ya nzambe asolo yali église pe ya mabe yali soko ozima chance okende église ya mabe biloko balambaka ba anniversaire wana eza biloko moko mabe ndoki moko aza na mama moko ndoki akwamvutango mais eza baeglise nyonso te ya mabe mingi mpe tosala baanniversaire abana na église okoya kotela biso soki mwana ole tosala na ndako yo moko na église chaque après dimanche tosali tocélébre mwa gâteau na bandeko bandeko bakolamba wana oyebi eta dame na bango baza basi ya mabondeli oyo balambaka wana eza te moto oyebi eta dame na te paster aza responsable ya makambo wana efo ntango mwasi azolamba oyo azolamba na église fo yeba ye malamu c'est ça sikoyo bapaster omoni bandoki mingi bakoma ndeni azwela paster bakado apesaka dime paster afungoleli motema atikeli siko porte po yasani aya kodétruire biloko olia alo biloko wana ntango yo ole ekosala sikoyo mwasi akomona mobali nde mabe mobali akomona mwasi nde mabe efungoli porte lelo oyo yango ozomona nakopesa lisese moko basi nyonso babengana mibali bapesa mibali 100 mètres bamipesa 100 mètres bango moko po eza na mwasi moko te babengana mobali lelo aza na heureuse basi wana lelo bakomofuta mbongo bakomofuta bana mike omona kota libala mpe na camarade mpe ya camarade ya mwasi na ye kaka ok mosika te kasi eza malédiction aloba akose plaindre pa camarade abia yo oza malamu ningano aza mabe na kobala yo na koboya yo kuna sika kozelazela mpe baboyanaka mpe te bazobotaka tous les deux côtés donc oyo kaka potopoto na nini parce que omoni eloko makasi ya nini na vie na yo kokende jamais kobetela camarade no lisolo ake na ye kaka kokitisa kaka motema ntango aza na problème na mwasi na ye ake pa moninga sikoyo ntango akomona kuna esimbi babongisi mpo sa boti na ye bana apo azongeli siko mwasi na ye na ndako omoni c'est ça donc eza bongo donc réalité eza ndenge wana bango toli nini toli akopesa ezali ke il faut bapapa bazala beaucoup plus na esprit ya komibatela ya prière ya nyonso tu wana mpo ezala bien bapapa mpo kozala ndenge wana na ndako kozala na ntango ya kopesa conseil kozala na ntango ya koencadre kozala na ntango ya kosupporte kozala motema monene parce que olongwe na afrique na mwana bato oye na ye awa ekozala malamu mingi te bamona yo na camarade ya mwasi na yo bamona yo na camarade ya bana na yo bamona yo na quartier moko obima na 4-5 basi
ezosala lokumu ya mobali te, ezosala bien te, ezosala eloko moko ya bien te. Yango wana tozosenga na bamibali ekoki kozala oye awa na poto okutani na mwasi po basi mingi mpe bazala mite ya mabe. Okutani na mwasi ya mite ya mabe olie o appliquer que non ngai na kolingaka camarade na ye omisambusi yo moko posambusi mwasi no posambusi bana. Makambo so yalaka ovandi nanu nie ose replier nanu. Ovandi na yo moko okomi kotala ndenge nini ko avancer. Mais soki yo lobi que non comme mwasi nanga asali nga boyi nga pe na sala boyi osala bien te. Neti dernièrement sœur moko abengi ngai mobali na ye aya na poto aye mutu amema ye bazaki bien couple moko bien na Kinshasa tout et tout bazaki bien bazako vivre bien makambo nyonso tout bien. Mais le bakomi awa eloko ni esalami garçon wana ekokutana na camarade camarade ya leki na mwasi ya mwasi to bazako vivre na Kinshasa bazaki ensemble akutani na camarade ya leki na ye. Donc grand frère akutani na petite sœur wana camarade ya leki na mwasi. Alors le bakutani grand frère wana komoki notala camarade aleki na mwasi. Alors le baoke tala na nzoka bakoma déjà mwasi na mobali ko makango. Alors comme ko sa ndeni akomo kima mwasi na ye na ndako atika keloko te. Entre ta po ya na poto mwasi muto yaki liboso a aider ya komi mwasi abengisa ye azupe mukanda mwasi akoti ye mobali azu mukanda. Donc banda akangami na camarade ya leki na ye asundoli mwasi miliki na ndako asombaka te akobima boye atiki mwana tu akomo bunyokola mwasi tu mukolo mususu mukolo abonane mukolo Noël alors que ezaka fête ya famille ya sali nini lokolo ezaka fête ya famille ye atiki mwasi na ye atiki bana na ye mwasi na bana akeye moko kokota libala epa ya camarade neti yo boye mobali na yo camarade aleki na mwasi bakutani awa amemeli yo pe na ndako lobi yo leki na biso tokona ye quartier moko azakozala na baleki na nga basi yo poko moyambe lokola semeki nzoka bakoma kobima. Alors yo siko oyebaka te ke semeki wana azaka semeki kinse quoi. Alors mwana na yo a mwasi bakena ya 5 ans akesko na papa wana bakimi ndako ya papa zo kima ndako azwi mwana na ya 5 ans akene pa ya leki ya camarade na ye. Lole bake kuna ezaki mukola Noël bazo sambrasane na miso mwana tout basali 3 jours kuna bakendeki le 25 bazongi le 28. Mwana wana yo betela mama ne lisolo. Le mama na beti lisolo mama ne siko lobi na benga fi wana comme na yambaki lokola sœur na ngana tu na ye makambo abengi pe ayebi sœur mais yo na yebi oza camarade ya tozo neti ya Didier oza camarade yo baleki ya Didier baza ba camarade na oza ya o aza lokola ya no ndeni bokom sumo na mobali eza faute na ngate mobile yo mo ka ibsanga linga kote alemba yo boye na boye osala ka boye to sala ka boye te yango na akoma ne pa na ngai kala mingi te mobali pa ye embrasser fi wana na miso mwasi na ye babimi bakei. Oh là là. Nzoka mwana mwasi wana le temps oyo. On a pété respect. Le temps oyo mobali azonga na ndako ye pasaka na mobali mususu. Donc mwana mwasi wana neta mibali mibali. Sikoyo mukolo mususu leri akimi ndako akekuna mukolo poste aye ayokuta na ndako wana abeta garçon wana leur abeti ye babengani ye ayo zonga ndako avimbi vimbi matutu. Donc mwasi na ye oyo ya libolingo oyo asundolaki aye ozongele na bapota asoki tu modi biloko ndenge wana eza bien te banda lelo garçon abimaka suli banda te akoma uti mosala azongi ndako po ani po kote akendeki kuna nkuba oyo azwaki ezongisi na ndako modi biloko ndenge wana ezosala bien te mpona nini basi oyo bokoli na eza malamu me bato mosusu mpona bapapa bo bazosala mamba bongo siko tokoloba nini basambelaka te obie bakina peka église nalandako mingi awa yo olobelaka bango makambo ya prière omoni siko pesa na conseil mpona bapapa oyo baza bamakambo wana oyo basambelaka pe avant tokóma na bapapa makambo wana tolobela mpe na bamama misusu omona jeune fille aza na église abimaka na diacre abimaka na papa mokambi abimaka na pasteur abimaka na diacre abimaka na chef choral kaka na kati église bafille mais balobi chaque dimanche ake osambela bonjour maman boza malamu omoni alobi akende osambela mais na église wana aza déjà na 4 mibali na kati église moko aza déjà na 4 mibali. Donc tout ça peut un problème beaucoup plus il y a ba jeune sœur au balobi ba ke mosambela na ba pasteur ayebi ke sœur o atambola mabe mazo pese responsabilité l'église na yebite so ko bani place wana. Bon pour na bongo eza hypocrisie eza hypocrisie bo siko yo oza na banibali 4 ozo ke pe église be misatu on eza kindumba zongo no kana mokili po soki ozotambola nyamu okota lola te surtout na ba chorale yango mo banze mobele bimba album ebeme bimia bato basomba ngote basomba ngote po
témoignage à bateau eza bien te donc komi kaka liloba nzambe bazoteya mais bato bazomettre en pratique te bazomettre en pratique te komi kaka lokola ozoka église ke komi kaka lokola monotonie dokolekisa bamsuka kolekisa aspiré bien bilamba na ye akenda asu feti te bon ake ogrife na église vraiment tokomi kokelakisa bilamba tolakisa soki nini yo oza na mbongo soki nini donc moto na budget na ye ndenge osala eza nini moko personnel eza te donc olakisaka yango bato lolendo eza na suka te lolendo eza na ntina te. Alors côté neti conseil ya bapapa il faut toyeba ke malade ezali malade vraiment ezali malade vraiment ali toza en direct awa nga nazopesa conseil ezoleka bien donc il faut toyeba ke malade ezali ntango yo olobi ke ozobima lelo obimi na oyo lobi obimi na oyo fo yeba ke sida ezali sida mpe ebomaka à part sida bamicrobe mosusu ebele ezali oyo ekoki kobebisa vi nayo à part wana eza malamu te na communauté yo mobali bayeba yo na basi 4 5 6 eza respecté eza mpe respecté bayeba yo mobali ochangea oyo okenda oyo bana basi mpe eza ndenge moko eza bien te lelo bamonio na oyo lobi bamonio na oyo lobi bamonio na oyo mutu aza perdante na nyonso tu ezali mwasi to mobali oyo azochange bapartenaire ntango oza mobali ozochange bapartenaire bato bakopesa kombo bakorespecte yo te babanomono aventurier omona lelo oyo so bamoni okaka boye bayebi déjà papa nakuta kolaka te mosani kaka ndenge wana et puis okoya kozwa baproblème parce que mpo na ni omoni na mboka oyo viol eza mabe mwana mwasi so okaka oreporte yo ke osali viol prison ezobanda 12 à 20 ans alors okekutana mwana mwasi mosusu akasi muka akoseli yo makambo vi na yo ebebi likolo olingaki kosala baventure bolingo osala biloko mongo alors conseil tokopesa na bandeko église bana mike na bazela bango so akomi ata ba 17 ans nde akoti prison bakotia eka place moko bazogarde bon tia akokisa age moko asa komi magere ale ndeke prison na communauté to yana bato ebele lelo bake ba prison likolo kosala ba acte ndenge wana na Congo biloko kosala na Congo kosala ngo justice ya te mais awa justice ya ni awa bakolandelo pe bakoprouver que eza ndenge wana alors conseil na opesa ba papa to bangaka mokilité mais to banga nzambe parce que na makambo nyonso neti na longo Manchester na Liverpool nde na ye awa mutu ayebi makambo na osala ezaka nzambe nanga nakoya nakosi nazaka pasteur na se na to banga bato mokilité bon po partout okendaka bato bazalaka te mais nzambe aza caméra nzambe eza partout akomona yo pe toza na compte à rendre mokolo suka biso toza bato tokojuge pe bato te mutu akojuge bato mokolo suka eza ka nzambe ntango tozotambola na mokili oyo mutu azomiyeba oyo azosala yo oyebi liloba nzambe na mutu ayebi liloba nzambe te po différence eza c'est ça mais différence lelo eza lisusu te tokomi kaka ndenge moko mopagon azofinga donc mwana nzambe pe chrétien azofinga donc confusion moi to gagner quand o ya satan te baya na kana biso ya bana nzambe po mabe eleki baventure baleki ebele bapasele oko soko obisi te moko yo bala te obala mosali na nzambe évangéliste moko boyo pasteur oboya po batémoignage na bango ezozala bien te ya faux bakomi ebele ya vrai baza susu mingi te yango wana peuple de Dieu toli ya bampaka lelo koyebila biso tozonga retour à la parole de Dieu tozonga na nzela tosala te lokola mokili esenga kosala bo mokili omoni bazosala mosusu bakoma konormalize yango lisumu ekoma normal ozomona bato bakoma vivre na bango na cohabitation mwasi na mobali bazobota babalana te bamoni yango normal dimanche mpe bakosambela bakesambe ayaka tovanda mais oza na mbongo okobala mwasi okobala yango bazokima place wana ndeko nanga libisanga natuna yoza mwana mwasi esala bana basi nde nike avandaka na mobali bozobota me mobali ali kobala te et pourtant bible ezoloba ke soki mwasi bake kobala yo c'est-à-dire mobali ahonore yo donc soki boyovanda na mobali bobotaka adéshonora yo na ete place wana yo lobela na basi eza ndeni eza faute ya mibali po ye azopesaka promesse apesi mwasi promesse po nde babandaki déjà na nzoto wana mwasi peut-être azwi mokumba akoloba okovanda yo moko te okoza mokumba yaka tovanda samba te okobota na kobala yo omona nde apesi promesse wana mwasi mpe aboti te après nakangisa mbongo nasabaka yo nakangisa mbongo ya dot zeme ya mibale
après diable peut alembisi eka lokola diable ata contre le mariage yango omona kaka mobali banda pesaki mwasi promesse akobala ye aobala ye te soki na place ala fo mwasi yo telema na bapriere otia mpe mobali mo mosukusuku okoloba teke na bomi bana na ke fana nakola nga na bana nanga mpe wana mpenza solution te sikoyo bamama papa faire comprendre papa olingi ngai mpenza soki olingi mwasi na yo honore na miso ya baboti honore mpe na miso ya nzambe nde wana nde ezala bien po libala solo eza ebana na famille après oke civil wana ko ezaka baformalité ya kolata voile na babag po bag eza motema eza okolata bag mpe boye mais oke osala na yo kindumba olongoli no mpe bag yango mpe bamarie mpe bazodekone mpe trop signification ya bag wana ezala susu te c'est vrai libala eza na motema ifo ozalaka fidèle na mutu oyo olingi baproblème ekoye ekosana bovanda fo kobongisaka badivorce mpe eza nango ka solution te okodivorce lelo mwasi oyo kozwa mwasi mosusu okodivorce so mpo bandomonaka mabe na mutu parfait aza te nayebi garçon moko adivorce 7 fois oza na pardon te 7 fois wana amonika ye moko azobaka nasala kuti refa nazongela mwasi nanga liboso mpo basi yango nyonso tu makambo oyo naboyaki pa wana oyo wana aza nango te me aza na makambo nde mosusu oyo mpe mosusu donc ekoma do mawa tu eza malamu mingi soki boza na conflit bozonga na mobali na yo oyo oyebi ye oyo bosi bomesana ke kokende kodécouvrir moto ya sika akotisa osu motu na makambo mosusu toza so na dossier mosusu to tokende malemu totika na 10 minutes dossier ya badéception moi na mboka poto badéception bana basi bonzomi okama mingi na badéception okolobela ni yo moto atoli ya pete olobela ni bamama oyo badéception toli ya bampaka toli ya bampaka eza koloba mpona bato ya badéception ozwi déception komiboma pe te komela poisson te kotika nzoto na pe te epo mobali moto amema na mokili te eza nzambe nzambe moto apesaka moto malamu soki moto ya mokili asali yo mabe limbisa ye ebosana epuis leka akoboma mpe na motema te ekonuire yo ozwi déception lekisango eza nango kaka normal okokuta na makambo nyonso puiske yo ozoluka bolingo ya bato bolingo ya solo eza ya nzambe moto akodecevoir yo toujours eza nature de l'homme po bible meme elobi yango la nature de l'homme le cœur de l'homme est mauvais so bible ezoloba ngo le cœur de l'homme est mauvais sikoyo yo sikoyo kosani so nzambe atie pembeni no moto oyo alingi yo kumisa nzambe mais un jour so pas changer leo face problème eza te kosanga mpe moto ozongisa mabe likolo mabe oboma motu bavagin mosusu ekoma okoluka kisi nakoboma ye ake kobala mwasi mosusu bakokufa bakobota soki te obie bona osobimisa baloba ebele epamba eza nango likambo ya destin soki nzambe abongisa motu wana mpona yo akokima te e soki eza ya yo si bokokende kokufa bokozala toujours na sa soki atamboli seke ezalaki nango ya yo te sikoyo yo olela nini oza mpe mwasi kitoko bongisa nzoto na yo sukula mai pakola mafuta kumisa kombo ya nzambe oyo asalaka na soki aza ya yo akozonga na bapriere na yo atake ye osenka non toyoko masolo te masolo eza ebele oyo ya sika eza te nyonso esalama situation eza nango wana eza na motu mosusu mpe aleka na situation wana donc komona eloko ya sika eza te omiboma oyo soki moto alingi yo te adecevoir yo lifelo mbala moko obi olata basusi kolata no mpe susi te eza nde likambo ya pardon eza na motema kolimbisa mpe ya kobosana tia mwasi te Abigail azalaka mwasi ya nabali azali motema mabe mais l'air ye nzambe amoni motema na ye aboma mobali na ye po akoma mwasi ya roi David donc mobali mosusu okobala aza motema mabe nzambe atindi yo wana kaka poso école après okutana mobali ya vi na yo mais eza te ke vi na yo ekende kokufa obeba mpo na yango sikoyo toza na problème mosusu toli ya bampaka eza toli ya dossier basi bazokende Kinshasa bakokende mibala baboyi mibali na bango awa po bakoma bamakama badepute mibali mpe baolongwaki awa bakokende Kinshasa bakokende bala basi oyo basala bacommerce tu epesi pito pali na communauté yo moto oyo opesaka baconseil oloba nini bazolanda mbongo to baolanda ma bolingo ya solo te mbongo solo kosa mbongo mo nde Juda akufaka te akufa liwa mabe Yudasi akufa liwa mabe mpona lokoso mbongo wana oyo ye atekelaki Jésus aliaka yango jamais akende komidiembika kutu mbongo etikali omoni buzoba donc bato basala bongo eza buzoba puisque bible elobi kobanga nzambe eza ebandeli ya mayele motu nyonso abanga nzambe aza na mayele ntango oza na mayele oyebiki likambo ozosala oyebeke source nango
pe suka nango eza bien te. Il faut qu'on tika. C'est ça. Il faut qu'on tika mbongo na suka te ba banda mama mbongo ngo mutuka o nini basomba lelo baza. Ba kufa te batika ngo. To eloko ko sutuka na vie eza te. Yo soka to zo ngo eza na ngolu na grâce de Dieu. Yo ko landa mwasi po aza poser aza na mukanda ozala na kaka oh suka kozwa nini? Oza mikosa yo moko kazo kosa mwasi yala. Oza ko mikosa yo moko po vina o moko ezo trembale sans but. Bon, ngala yaki na ngai comme invité ko tia au poids. Siko otikali na 6 minutes. Caméra yo moko face à caméra. O lobela bato zo kanisa na avant to kabwana na pesi merci na ndeko ya minga na Liverpool. Je koza mbala liboso te mais bien que bano l'équipe na biso et pas na site na biso. Chaque fois baba no mona yo nazo pesa communiquer na mutu nyo surtout azaka na Manchester. Oni ko ke no move que va na Londres na Enfield ndako 2 chambres 3 chambres. Benganga parce que ils ont la bateau et singa pasta tous la banda ko toujours le bateau to changer to bateau Manchester baniba qui de Londres ndako ya libo benganga numéro na ngeza na se totiki ye moko Florette de Jésus 5 minutes à lobela bino oyo azokanisa ndenge batanyo to lekisa na ye. D'accord. Na pamboli nzambe pona émission na biso ya Tolia Bampaka pona bino na Tolia Bampaka na eko remercier ba o balinga Tolia Bampaka plus précisément grand frère nga Willy Kesita na Diblan donc na pesi merci pona ba encouragement na yo na pamboli pe ba ndeko ba ami o balanda ngami gilo kwa Patrick Diongo et encourage à paix grand frère n'a dit donné les malais na Belgique kuna na Bruxelles merci beaucoup aussi na Pomboli Kati Makaya kuna na Finlande donc boza mingi o bolanda yango MTC Foudre na Suisse yo pe na bosa nioté donc mbala simato traité sur ba sujet oyo ko se pesa bino o boza ko senga biso to lobela to zwaka ba nini ba message na bino nyonso surtout pour na problème pe ya laika bala simato lobela problème ya laika mobile lika mobile awa na poto eza ofele to benga na ofele so oza na sim card wana comme si pe mingi batu songi trop temelo ofele ko benga to za lisolo te wana Aline Teta petite sœur propre leki ya frère na biso Mike Kalambai azaka na Birmingham yende mutaitenga mama Florette lobela na problème ya laika pe komi pe ko lembisa mingi ata mutu musoza na besoin ko solola te il faut ko benga mama solo ezanga tina eza malamu te donc il faut to yeba ko yeba nini tango zo benga mutu oyebi masolo ni robeta eza ba solo mo ya ko fortifier ya kotuna ndeko santé banini ba solo pamba teka ko tonga na po ebelo ko zo fele o bana obenga bongo. Donc prochainement toko bela ba sujet ko se pesa bino o vous avez besoin ya to le ba pe uzala lisolo moko oyo o pasaki nango pe épreuve moko leka nango o trouvaki solution bi ba question moko ezo tungisa yo pona ba problème ya communauté na biso awa congolaise na poto toko lobela ngo pe ya bana Londres donc toza wana pona ko répondre na ba question na bino nyonso wana tokutani prochainement donc na Tolia Bampaka émission na bino ya Florette de Jésus donc voilà tokomi na suka wana ezalaki ngai na papa Salomo de Manchester wana mbala sima toko sepelisa bino lisusu na ba émission oyo na ba suggestion na ba sujet o bolingaka mingi.